Cindy Lecœur. Lélo, il y a une grande différence qui s'opère, c'est qu'à l'époque, Ozaki, co-travaillait au sein du quartier latin, mais aujourd'hui, avec Koffi Olomide, Bozo partageait la même passion et la vie ensemble. Et dans la difficulté, apport, il y a Cindy Lecœur au sein de Koffi Olomide, c'est lequel? Déjà, quand on le dit Lélo, bon, ça fait un moment. Hein, oui, en fait, c'est pour dire que la différence. Non, c'était pas seulement dans la musique. Oui. Hein, ça fait un moment déjà. Effectivement. Moi, j'ai connu. Bande konangai Gilmas Music Channel yangoyo. Mama si asiliki makasi pona ba mama oyo bazo comprendre makambo na yete. Ba mama ebele papa ebele pona bolingo ya ba vie na internet baza koya ko changer maloba ya mama si bakomi koloba bilobela bangone bakomi ko salela ba analyse mais en tout cas ezana makambo na loba pona bolingo ya mama si na Koffi Olomide na lingi na fungola bino misu bino batu bozoleka kaka koloba biloko sa ko sala me analyse bato ebele na communauté na biso bayoka ka chaîne moko boye balobi likambo bango pe bake koloba makambo na bango bazoye bate soki chaîne wana bakosaki ube bayaki na bango kaka pona ko créer ba buzz boyebi te menga nazo memela bino ba réalité oyo bino bozoye bate na salaki analyse moko ezokende tamba 6 mois ba 1 an déjà na lobaki mama si bozako kosele makambo ebele soki vraiment boza batu ya solo bozonga na genèse na ebandeli po bo comprendre vraiment bolingo ya mama si na Koffi Olomide soki bo comprendre loko wana boko tikala jamais ko condamner mama si Cindy Lecœur boko condamna ka jamais zela na zongi sabino na nzela na pesa bino eloko ezako lakisa déjà que bino banani Alia Love bino ba groupe mama Alia boza kolekisa tangu pamba parce que mama Alia yedanu soki botali bien entre mama Alia na Cindy Lecœur. Maman Alia, c'est elle qui était la voleuse de Marie déjà. Boyo Kanzembu, Yahweh Rasson, na 2001. 2001, Werason azako kumisa mwasi ya Koffi Olomide na Nzembu. Abandaki, papa wemba na Amazone, dans la vie inyake. Koffi Olomide na Godé, ma Godé. Donc, ezalaki une femme qui s'appelait Godé. Dans la vie de Koffi Olomide aux années 2001. Ce qui Weraza koyemba 2001, donc azalaki déjà na 2020, 2019, Koffi azalaki na mwasi kombo na ye mama Godé. Koffi Olomide na Godé. King Kester na Liliane, papa Opetum na Mamari. Werason na yemba déjà Koffi papa wemba na Amazone. Koffi Olomide na Godé. King Kester na Liliane Batawana Koffi Olomide na 2001 Koffi Olomide azalaki na Magode botala a Jessica ya ndeko na biso ya ser na biso Didi Stone aza na age nini soki Didi Stone abotami na ba année 2000 c'est que Alia azalaki ko côtoyer Koffi Olomide pendant que Koffi Olomide azalaki na mwasi na ndako toko déduire yango boye olia kokende mulayi muto abomaki libala ya mama Godé eza Alia parce que Alia aboti Didi Stone pendant que Koffi azana na mwasi na ye kombo Godé. Alors histoire eza komata o elekaki toyebi. Mais tangu Koffi baza koloba Cindy Lecœur alobi ke ye auti kokutana na mobali na ye soki na 2006 ayebaki Koffi Olomide na 2006 ba ye ko sala makambo na bango na 2008 Cindy Lecœur alobi makambo ebele soki muto aza mayele muto aza na lito ya akoyoka na ye Cindy Lecœur alobi babandi na Koffi Olomide aye koyeba Koffi Olomide 2006 bakomi officiellement 2008 mariage coutumier avant mariage coutumier salema bandaka déjà relation
Ezate balamuki bake kosala mariage coutumier. Donc ezalaki na tangu ya mariage coutumier. Tolo batangu 2017 kuna 2007 déjà babandaki relation. Soki 2007 wana relation bandaki. Cindy Lekera lobi baksali mariage civil. Mariage civil eza eloko ezokende na l'état. Sikato banda komi tuna. Problème aux Hollandais kotuna, est-ce que Kofi azalaki marié na maman Alia? Soki azalaki marié à solo, est-ce que na l'état ezalaki reconnu? Soki azalaki reconnu bo banda kotuna. Awo biso tozo yeba na réseaux sociaux balobaki Kofi Olomide mariage na bango ezalaki divorce ezalaki 2018. Est-ce que za ya solo? Ou bien za badate baza kopesa kaka pona polémique? Makambo Cindy alobi tangu ba memie soki na 2008 ou bien la 2010 na mairie. Cela veut dire que soki mairie na kini bandima ki mariage ya Cindy Lekera, c'est que Kofi Olomide azalaki divorcé. À moins que mariage ezala bandima ka deux mariage, trois mariages. Mais soki mutifo bala kaka mwasi moko na mairie, donc Kofi azalaki déjà divorcé na niveau ya mairie na Congo. Alors, tokoki kolobe toko déduire boye. Poto zala na mutoke ne mukuse to zala mulaite. Ba mama ebele bande konanga ifo boye bake emo boza ko déconner. Soki tozo yoka na réseaux sociaux ete parce que eza biloko tozo yoka na réseaux sociaux que Kofi Olomide a divorcé maman Alia na 2018. Tokoki koloba boye. Balakisaki ba divorce na bango publiquement na 2018. Tokoki koloba bongo. Tangu mususu bazalaki déjà divorcé na 2010 kuna, mais zalaki makambu ya privé, makambu na bango privé zala il fallait pas mutu yeba, ezalaki makambu na bango privé. Tangu ba problème komi ko mata mafuta komi ko bata mingi ba conflit à réseaux sociaux yango sali ke ba yekola kisa ba papier divorce ke bazalaki déjà divorcé toloba ke tangu mususu na Congo Kofi ou azalaki célibataire, mais azalaki marié na poto. Soit azalaki marié na poto, mais na Congo ba yebite. Alors za ba hypothèse o il faut batu ba tia kawana. Oyo sika mutu akokiko akozala victime pe innocent et kozalaka toujours Cindy Lekera parce que ce n'est pas Cindy mutu ayaki ko draguer Kofi Olomide. Kofi mutu ayaki ko draguer ye. Cindy azana kini kuna zomona ndako ezalaka polele mutu azati. C'est sûr que Kofi Aibi sait déjà que Makambo est là. C'est sûr que Makambo est là déjà pour Cindy a accès à la mariage civil. C'est que elle a pas coutumier, c'est que Cindy déjà basolo là na Kofi que mariage est là. Donc Cindy azoloba aza ko pesa bino na ba preuve. Oya koza ko chatembe preuve aza ko pesa Makambo na date. Likambu ya mariage la keloko moko très important pour na basi. Moi si ata moko ta ko bosa na ka date ya mariage na ye. Ayebi kasi a divorcé azoke ndeko sala mariage ayebi alobi Kofi azalaki civil makambo mususu bo bandaka pe komituna pourquoi boza ko s'attaquer na Cindy azalaki mwana musala mais oui est-ce que mwana musala akotika la mwana musala libela est-ce que Cindy Lekera za mwasi ya liboso oyo babali e pa ya patron. C'est même chose n'eng bozolo ba Kofi nani fali aza mwana musala ya Kofi mais azalaki mwana musala lelo aza mwana musala ya Kofi te fali aza président azosala makambu na ye aleka ki epa ya Kofi comme mwana musala Cindy pe aleka epa ya Kofi mwana musala et puis ba valeur na ye ba caractère na ye ba capacité na ye et ça liete Kofi alinga ye. Boyebi combien de basi oyo Kofi amona. Kofi aleka na combien de basi na vie. Mais akeko pona Cindy. Il faut qu'on valorise Cindy. Malgré basuki ne akata ka mikuse wana. Azana posa ya ba plante te pona kozala kitoko. Azana posa ya savote po abima pembe. Avec ndenge aza. Kofi amona ki mwasi wana. Kofi a valoriser ye. C'est à Kofi nde bino sikaso bozana posa ko s'attaquer bino mingi za batu ya mama Alia. Kofi ne bokende kotuna pourquoi aboyaki Alia? Est-ce que na foi na monde est-ce que Kofi aza mutu aliboso koboya mwasi? Eza vi eyaki eleka nango basi baboyana. Lelo
oyo boza kofinga mwana musala aza mwindu me bino ba mama boza bana misala te boza na mobali ya ndenge nini nani mutu aza ko valoriser bino Sindi lekera ata bofingi Kofi aza koko Sindi aza no jeune Sindi mutu amoni Sindi aza mwasi ya liboso te kobala koko aza mwasi ya liboso te abala koko bato ebele babala baza ebele mwasi oyo soki Regina Daniel ya niveau ya Nigeria mwana mwasi ya muke kutu abala ki koko sénateur azaka bango te bokene na États-Unis Donald Trump mwasi ne bazana ba différence ya ba 20 ba 30 ans Donald Trump na mwasi ne bazana différence ya ba 30 ans ba mama bozana jalousie mingi jalousie makasi soki bino bozana chance ya kolingama te ya kopona te Sindi lekere o boza kofinga zaki mwindu aza muke aza soki boye Kofi obino bolobaka amoureux le roi ya chacho le philosophe soki nani poète aponi Sindi lekere aponi Sindi et puis bino bato boza kofinga Sindi na ndenge ya bien Sindi aleki na ye bino Sindi aza kitoko bois noir ya maneke nzete muindo Sindi aza kitoko ba mama bele wana baza ba mama ya choko jamais akotika la kokende na public esaki atia kabelo jamais akokende na public esaki atia ba plante parce que yo moko oza ko se reprocher na quelque chose il faut bongisa baba manza il faut mais Sindi aza naturel Kofi la aimé naturellement chance ya Sindi lisusu ake kokutana na mobali ya mbongo mobali waza influent na Afrique ba mama baza kofinga Sindi mibali na bango bayebani te baza ba papa oyo na kofingi na fingi te réalité Kofi mobali na Sindi leke mobali na ye aza musicien aza artiste munene aza légende mais bino bato baza kofinga Sindi mibali na bino baza kontombola ba box na ba manufacture baza kokombola ba place ebele oya jeune bino boza kokumisa aza incapable ya koassurer makambo ebele mais Kofi boza kofinga mubange aza koassurer aza kopesa assurance sécurité na Sindi lekere eloko mwasi alingaka alukaka na epa mobali eza sécurité eloko nyonso mwasi alukaka epa mobali ezalaka eloko misatu te ezalaka mibale moko kaka sécurité mwasi aza kolinga azala sécurisé sur le plan mental physique psychologique économique plan financier boba na komituna est-ce que Sindi aza sécurisé aza financièrement sécurité est-ce que aza ko se sentir en sécurité sur le point financier est-ce que Sindi aza ko se sentir en sécurité sur ba besoin na nyonso soki aza nango OK sikabino boza kofinga Sindi yondo za kolamuka 4 heures manufacture mobali kuto azoko kati yo 5 heures za kolamuka kokende kokombola kosukola bibembe eza misala ya mabete eza normal nde misala ya poto mais bino nde boza kofinga Sindi mobali ya boy mais Sindi wana aza na stabilité financière aza na sécurité financière ya kosakana te eloko bino bozo luke pa mibali yaza déjà nango Sindi aza ko voyager baza ko yamba ye pa bandeko na ye baza ko pesa ye valeur Sindi aza na ndako na ye place donc yaza ko diriger chez ye azolambela mobali bino ba mama misusu bolambela ka mibali te mibali batika bino mais Sindi azolambela mutu baza ko bima pe abi lelo na ko bima na mobali nanga ake na poto na place ya malili azana mobali na kolala ne mbetu moko mais bino ba jouer na butu ba jouer mobali azate bino kaka makanisi kaka na ero yo soki azalaka awa soki bokomi ko kena na ba site internet koluka mibali kaka baya kolala bino mais yazana mobali déjà wana bino bozako do bozoluka mobali po afutela abakiselo mbonga ko futa loyer mais Sindi azana makambo wana te azana asia leka niveau ya koluenda Sindi leka ba niveau ya kokanisa lobi na kolia nini akoma déjà stable bandeko botika ba hypocrisie Sindi ce n'est pas ye muto akende koluka Kofi muto alukiye
Kofi mutu a proposé choix ezalaki ya Cindy kondima. Bino tango boza kondima mibali na bino, mutu atikala jamais kozala wana ko s'opposer. Yepe andimi mobali na ye. Mabe o eza kosala bino, mwasi basi ebele balingaka te komona mwasi mususu azwa. Basi ebele balingaka te komona stabilité ya mwasi mususu te. Balingaka te. Bino bozolinga kaka Cindy pe a souffrir lokola bino yepe akendeke na TikTok kobanda kosala ka ba analyse matin midi soir bozolinga Cindy pe akoma mutu ya banini bato ya ba téléphone tout le temps ko benga biloko wana Nzambe a épargné Cindy nango. Nzambe apesa Cindy vie mususu direction mususu ya komi kolala bato bakomi kolobele yazo lala alali ala muki bato baza kolobela ye. Cindy akoma bongo aza influenceuse akoma chanteuse aza compositeur aza koyemba aza kosala ba spectacle bato baza koya kofuta kotala ye aza na niveau mususu bandeko bo critiquer ye mais en tout cas côté stabilité côté sécurité aleki na ye bino sur tous les plans. Et puis mutu a bebisa abanda ko bebisa libala ya Koffi Olomide eza Alia azalaki na magode Alia ko bebisa sika oyo Cindy tango ye libala akutaki déjà divorce Alia azalaki lisusu na Koffi te tango mususu Alia ze koya na Congo baoki kozala baza me ba divorça me baza ko meka ko bongisa relation me basi ba divorça me tango monike ko simba lisusu te Koffi avance na makambo re mususu bandeko botika ba polémique ya pampamba ane ko mema bine pa ya ta mon côté. Vive Cindy Leker, Mamasi. Avec album Suprématie, bokende koyoka bo télécharger. Botika biloba loba. Makelele ya pamba.